Question là tika na tema na kina wana ndumbati wana mosite wana tselele andumba nana kana na ekutu dona oko kata ko loba te parce que normalement iloko asali azali ndumba mais vidéo la balaki na mbongo kasabala ki na mbongo vidéo la bete kaza ndumba poso ko iba ya ndumba nga balete. Maman Mata, la femme ya papa vu de loin, je ne pense pas ezana mutu moko o akol balancer à ta preuve moko ya ba accusation nyonso donc bazo ko sala. Maman Epela et quoi qui kopé ça y est pouvoir te même si ayeba qui Justine, même si ayeba qui était du fait que c'est une femme légitime, une femme oza lokola yé à quoi qui ko traiter ndenge à traiter wanate. En tout cas, attends na yebio Yves, attends je connais ta vie, je connais tes bêtises, mais je pas les droits de venir à la télé. On a luka moyen exposer vie na parce que c'est ta vie privée. On a na ba limite nanga Yves, je mets limite. C'est-à-dire que na koki kolek sa limite wanate. Je parle très bien avec ma mère Pela. Ma santé te, nous autres la vie de loin et c'est nga zaka munene boyete pour azala bunte. Muta banaka muke pour munene. Soko tali na chic sortant to banaka video zaka munene te. Muta zaka munene kuna zaki apona Jani na Shogu na Sami Mokili. Video zaki na normal taille muke boye. Si ba makambo zoya santé zoya. Tant malade koti. Faut muta diminuer. Ngapi na zaki su munene boyete na yeko munene o aparti malade limina nzoto. Mais tant que malade de côté, Amélie Bakis, Arobi kan nengeni tant moi ça ça adibité na katanda kwa libala. Vérité moi ça mabe, moi si mta aobo mamobali. Yebi ke soko bali moi si na yo, ozo matana na mbetu na yo, ozo la miso nzambi. Soko zo bima libanda zo lokayo. Ha lokayo, eza malchance. Malchance ya mabe dongo na ebité. Wala za moi si te partout au kende, mobali moko lié soate. Po azana moi ça dité. Munene wana ko na ebeza foko foko. Eh ndumba nanga oyo alukela mbongo mame aza ndumba chela acte ya sali aza nanu un vrai ndumba mais bato bazo kamwa ipara bimaka na ibrator oh mi kasi ndumba te ibrator mobali na kala so pete mais babi mobala des virgins des musiciens on a ah mais maman Justine Mata muto azali derrière arrestation ya maman Epela. Moi je dis que asali eloko ya malamu parce que maman Epela est allée trop loin par rapport à la personnalité et dignité. Maman Justine Mata, déjà, c'est une femme légitime. Il y a un grand artiste na Kombo ya vu de loin. Koye bana bangomi balé bakoki koye bana parce que oh ezali moi si il y a moko il y a ba comédien il y a moko na biso maman Epela azali pe comédien donc azaloko la tata moi si il y a bana na ye. Donc c'est tout à fait normal que baye bana. Mais même si bakokwa ki koye bana, ezo kopé sa yo mpifoté de venir à la télé pour choquer, pour tenir ba propos oh yonanga biso nyonso to monaki sur la place publique. Yango zozonga la, vibratoire tient ndako. Po banda vibratoire a des virgins na aneni si vidéo la ko bali mobala liboso na vie. Amona te que vibratoire zoki libanga kede. Maman Justine Maman Epela zaka tata mwasi ya bana na yo soki okangeli ye motema e sala nango pena eloko pena pena ya malonga te oboni okola tata mwasi ya bana na yo pour rien bae oyo il fallait koluka pena kokanga eza molongo o babanaki otanga ba camarade ya Ibrator nande ko na biso mwasi oyo ayebaka ba vie ya bino ba comédien na basi ya ba comédien nyonso. La meilleure chose à faire c'est de chercher ya koluka réseau oyo ebimisaka makambo ya ba comédien nuit et jour libanda. Vous êtes sur Top Média. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça tout Babango avec Yves Ipantofay, directeur de faux. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo D143. Voilà, nous sommes déjà avec notre frère, confrère Tadingalapa. Nous allons sur la moelle belé par rapport à l'actualité comme il sur la table de Lelo. Donc, comme vous le savez très bien, Azalim Deko, il y a Top Média Info D143 de Robak, c'est Pendengwana. Top Média, Azalim Nabiso Awa. Merci d'assistance Nayo Junior Moewabo. Merci d'assistance Yandeko Junior Diasso. Alors, le temps là, Gigi Moebele, il faut assister Bisso. Alors, Tadingalapa, Boni Santinayo, et puis à Top Média. Surtout plus la bande de Kobarata la Bisso, Bamouni encore le lot et joyeux anniversaire. Hein, donc vivez longtemps. Merci beaucoup, merci beaucoup na Yves Pan, merci d'avoir abonné sur la super promo D143. C'est la deuxième fois que vous me recevez dans votre plateau. En tout cas, c'est un plaisir énorme pour moi et surtout que ça mon colo ya naissance nanga nzamba zo lokumu bino ba union so bokozwa libaku ya kolanda émission vous serez bénis sur le plan
spirituel, mental, même physiquement aussi, vous aurez quelque chose de bien parce que je sais que Mituna et Kozalaya, confrère Nanga Ivipan, et ma réponse aux Alayanga. Mais avant la bande d'émission, au Kosunganga, na senga merci na 5-6 personnes. En tout cas, un grand merci infiniment à maman Bijou Ketani. Un grand merci à vous, maman. Le jour à naissance, un grand merci, ça me va droit au cœur. Un grand merci à papa Jean-Pascal Leka, le président de la communauté congolaise Nyon Soba Vivaka, na Liège, na Mboka ya Belgique. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzinga. Un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo Yabamère à Calgary, maman Émilie Setimaïnga, Nzambe Azala Nabino. Un grand merci aussi, encore une fois, à Bertin Condé, Mbongwa propre, na ba Nyon Sobozo. Il y a des numéros que je suis en train de recevoir, les appels, le message en tout cas. Natikala Kozwa Yangote, Nzambe Abate Labino, famille Libota Nyonso, ba comédien Nyonso, Nzambe Azala Nabino, Maman Ursule Péchanga, je vis votre message à 0 heure et une vidéo. Maman Belvi Kondi, un grand merci à vous. Et maman Dinana, Nzambe a continué Kobate Labino, maman Dinana, je vis vos messages, vos vidéos. Nazo linga des fois qu'on postait en côté pour ne pas bande comme sous ba dongolo miso ba mais mango na ndenge musu. Un grand merci à vous. Un grand merci aussi à maman Aziza et puis Marina là-bas. J'ai aussi vu ba vidéo na bango na bande konyo sur ba kantinga mukolo alelo. Merci aussi. Voilà, merci donc nous na lobaika ka vivre longtemps mon ami. Alors tous na bande ko ba ta la biso à ce moment. Actualité comme le biso zali ya maman Epela, une information que Aza arrêté très bien ce matin par rapport à l'émission Moko à Salaki. N'habité de quoi t'as dit comment la maman peut la arrêter, n'habité par rapport à l'émission Moko à Salaki ou Lelo peut-être et celle qui est Lelo Bakangaï. On analyse n'engeni arrestation ya maman et puis la artiste et comédienne de Mouné Namboka. Voilà, en tout cas au départ je serai très bref ou bien bon non bref mais je serai trop large pour nakoluka moyen ya ça la analyse oyo. D'abord on devrait commencer par le fait oyo et saliete maman Epela Azala interpellé ce qui ezali makambu ya solo. Déjà au départ mon frère Ivipan ce qui to zongi ce qui réellement ezali obiso tozo kwa ke maman Justine Matande mutu azali mutu oyo afundi maman Epela pour lelo ba interpeller et pas ya ba bakeli mibeko bien bibisika boni o bakoki okende ko samba par rapport ya ba propos na ye. Pour moi je dirais que elle a totalement raison mon frère. Moni télévision oyo ezali mbeli ya mino mebale. La télé ici est copé sanga vie, télé o éco détruire nga, télé o éco memelanga makambo ebele ya mabe. La télé ezalaka place ya koya kosala ernion so comédie té. Il y a les comédiens o bazo ya kosala comédie o basala na scène ba benye na plateau ya émission alingi pe ameka komema vie wana o dans la scène na ndenge plateau ezalaka. Il faut faire la différence entre plateau ya télévision et puis une scène là où c'est scène place action et ezokoleka place tableau ezali. Nous devons faire la part des choses. Eza ndenge tozo mona frère Nabiso Hans Luzolo que je cite son nom en passant Ivipan. Hans Luzolo aujourd'hui aza cité na makambu ebele. Des fois azo salango na ndenge ya comédie lokola comédien. Donc, à l'ouka moyen, à ce que ça batte, mais sans pour autant tenir compte que Makambo azobimsana monokonaye et qu'occupé qu'on blessé bande komisusu oyo bazali na ba réputation, il faut qu'on protéger. En tout cas, ce qui est ali obiso tozo koyoka que maman Justine Mata mutazali derrière arrestation ya maman Epela. Moi, je dis que Asali et loko ya malam parce que maman Epela est allée trop loin par rapport à la personnalité et dignité naïe. Voilà, c'est ça. Ben, truc qu'on analyser peu mamouké, est-ce que maman Epela aïbaki ndeko Justine Mata bien ou Asali bongo légitime, il y a ndeko nabiso femme donc il y a ndeko nabiso vie de loin. Est-ce qu'aïbaki moi bien pour que Aki n'a pas dire voilà na télé, je sais pas ce que vous avez moi idée par rapport à la relation à bango, ce que vous avez moi idée à quoi bana bango mi balé. Voilà. Maman Justine Mata, déjà, c'est une femme légitime. Il y a un grand artiste, Nakombo, il a vu de loin. Koye bana bangomi balé bakoki koye bana parce que ezali
moi si il y a moko il y a ba comédien il y a moko na biso maman epela azali pe comédien donc azalo ko la tata moi si il y a bana na ye donc c'est tout à fait normal que baye bana mais même si ba kokwa ki koye bana ezo kopesa yo mpifoté de venir à la télé pour choquer pour tenir ba propos oh yonanga biso nyonso tomonaki sur la place publique. Et aussi ce qui dérange Ezanini Ivipan. Ici, je ne mettrai pas en cause notre confrère ou bien ba confrère na ba consœur mais oh bazoko sala musala oh. Mais nous avons un problème dans la communauté. Aujourd'hui, beaucoup de n'importe quoi que nous voyons dans la télévision, dans la YouTube, ezali parce que la communauté congolaise a lingi bêtise mingi. Pour batchanga kafuna cha titre moi bêtise pour batchanga kafuna loba makamo salité pour batu batalanga mingi il faut na luka moyena toucher Junior Diazo faut na luka moyena finga président Molowabo faut na luka moyena na finga soit Gédéon faut na luka moyena finga mutu mo pour batu kaka batchanga ka yango eza cause ya babiloko oyo nous aussi nanga munabiso lorsque tozo ko apprendre que non par exemple moi si y a vu de loin abimaka na musicien moko boui moi si wana o azali moi si abato anda azali une femme légale légitime azali na acte de mariage na ndako na ye azali na papier ya divorce te don na ndako na ye yo journaliste ozuka oyo ki na balabala oye nango na télévision pour dire que Justine Mata na vie de lui baboyani po bakumo bimana mutu kingani po aza mobali na akala ye mutu amoni sa ye sanza do mutu aliboso. C'est déjà quelque part aussi to komi ko déformer musala oyo les informations oyo de fallait fiable toujours pesa batu makambo batu bazo kolingate quelque part c'est nous to komi ko bebisa to komi ko induire batu belé na berère donc chers confrères parce que déjà maman epela na bandeko nyonso basalaki ba émission pour insulter maman Mata la femme ya papa vu de loin je ne pense pas ezana mutu moko o akol balancer ata preuve moko ya ba accusation nyonso donc bazoko sala maman epela ekokaki ko pesa ye pouvoir te même si ayebaki Justine même si ayebaki était du fait que c'est une femme légitime une femme oza lokola ye akokaki ko traiter ndenge a traiter wana te en tout cas atanga na yebio Yves attends je connais ta vie je connais tes bêtises mais je pas le droit de venir à la télé pour na luka moyena exposer vie na parce que c'est ta vie privée nga naza na ba limite nanga Yves je mets limite c'est-à-dire que nakoki ko lexa limite wana te je parle très bien avec maman Pela plusieurs fois maman na apesanga ba émission plusieurs fois maman na pedo akotelanga même ata $200 $300 dans la chaîne nanga. OK donc mais je peux pas encourager lorsque maman azali na mabe mais le a déjà ba memie place oyo faut akinde ko samba to koki pe ko incriminer maman te to koki ko incriminer te mais ko yeba ye ou ko yeba ete epesi ye mpifoté ya ko ya ko ba diffamation sur la place publique pour na moi ça bato que ndeko soki olobi ezali maman Mata mtu akangisi ndeko epela mais tant ebelé depuis que monsieur Salami sa réaction a quitté ayoko bima mikolo c'était dit à quoi ataki ba vidéo te azaki na déplacement à tout ni conseil pas batou bien comment pour epela la vie de loin baza famille baza bana ya vie na biso ngale dans radio so tapena moi na groupe moko ba yebani moi bien quoi alors tant au news surtout ils ont mis par rapport à nini réaction na yé na sima le pari ne s'est pas fait en un jour mon frère rien ne peut se faire sans le temps voulu omoni j'en suis sûr papa na biso vie de loin maman na biso Mata na bandeko wana ils ont une famille et koka ki pe kozala te kaka likambo bayoki yango ka lelo pe basali yango peut-être ezaki na ba façon baluka ki kobanda ko memela ngo koluka ko réunir ba élément nyonso oyo esengeli po baluka moye ba mema maman na biso na justice c'est une façon aussi ya ko interpeller beaucoup des incalcitrants beaucoup de parvenus bandeko bazoya ko bebisa musala oyo que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et koki ko produire ba effet lobby maman oyo amemela ce sujet c'est ezan de comment à la Afrique du Sud ye moto amemela ki biso sujet oyo asala ki ba émission pour na koluka ko bimisa mabe ya maman oyo est-ce que c'était vraiment celui beta bangion so wana maman il faut aussi le savoir hein? mais c'est vrai mais c'est ça que donc je suis en train de vous expliquer c'est-à-dire le temps oyo ezu wana nazo signaler na bandeko ebele
que matière il y a justice et comme à expirer matière il y a justice, il y a des choses, bien que je ne suis pas expert na makamwango, mais il y a des choses que ça peut prendre 3-4 ans. Ce qui que non, cette personne azo tenir kaka ya koluka moya ya komemayo face à la justice, ata obosana à komemayo kaka na justice. Maman Mata pouvait prendre même 2, 3, 4, 5 mois pour koluka ko réparer réputation na ye, koluka komitia na ba droit na ye en tant qu'une femme légitime, à quoi qu'il faut frapper n'importe quelle heure sans pour autant à consulter certaines personnes, ceux qui seulement basolo li na mobali na ye na famille na été. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci Ndeko Tadi Ngalapa, merci na maman Milise Moté, mais tous pépélé mbété au Mali Kelema, mon ami privé pour prendre du bon au Canada, et sans oublier qui c'était le futur. Donc big salutation na maman Nabiso Ngarape Mingia, donc maman Nabiso Billy Vomuka Fondation tout sunga ba vive no fele. Et tout ce qui est la binotan un peu Bolanda comme ça, Bolanda comment j'allais dire, et Ndeko Nabiso maman Epela oyo zaki ba dire na ye une émission récente wa bon nandana na wala ndumbati wala mosita on si c'est wala tselele andumba nana kana na ekutu dona ko ata ko lobate parce que no mona lo azali ndumba mais vidéo la balaki na mbongoti kasabala ki na mbongoti vidéo la bete kazandumba poso ko iba yazandumba ngabalete cha pose noko ndumba nanga oyo alukela ngambo cha pose pour tout le monde commentaire ndumba chel moi moki Ndeko alobi azandumba chel omoni déjà il vipane yango nga nazo condamner pe des fois biso mosala to komi ko sala au Yves tozali na ba nous avons des choses oyo za que tozala na ba cameraman tozala na ba monteur ba cameraman moko akosala erreur akotisi eloko oyo akokaki kokotisa te et comment et pas ya monteur, le monteur a son droit aussi ya koluka ya kolandela babiloko o bato bazo koloba na babiloko o bato émission za la traité quoi. Voilà, souci majeur na OK. Donc on fait tout aux yeux eloko to faut qu'il n'a toujours na montage, mais moi je nakokaki koloba même si tu es la sœur biologique au botami maman moko papa moko avec vue de loin, elle ne pouvait pas traiter la femme de sa sœur de la sorte, même si bakabwani. Tu sais que lorsque vous appelez une personne Azali Ndumba, que ça veut dire une femme lokola mata, ça choque. Et puis erreur peut-être bande konabiso biso des fois tout ça la émission bonasa l'émission na ki monter à keti et koti peut-être nga nos temps et otalate. Mais bande konabiso ya ba monter s'il vous plaît. Herbe sala ka ba montage na bino herbe mona ka biloko o peut-être que na plateau bande komi balé ba solo li bien te bokata kango pona ko leser lisusu bande komi susu te peut-être na sa kanda akokaki koloba mais yo lokola oza monteur ozali na mayele bo edaka biso s'il vous plaît ba technicien na biso bokata ka en tout cas Yves c'est pas bien, c'est pas poli Yves parce que eza lokola herbe finga ki mama epela et pas ya frère na biso 11 luzolo na maman Kalunga, j'étais parmi Batou Oyo Bakenda qui côté les mélango pour dire non. Baza ba maman bazo mériter respect. Baza ba maman bazo mériter considération. Baza na maman bazali na ba réputation Oyo il faut pas protéger. Alors ça vaut pas la peine de venir à la télé par exemple erreur ya maman bo bando bete lango c'était ndenge biso to kuma ko beta c'était lelo pour na ba abus oyo bande ko na biso ebele ya ba journaliste baza nango o bazo kenda ko finga bato mais arrivé jusqu'à ce point ya ko traiter la femme de ton frère Azali Ndumba ayebaka teke ye azalaki Ndumba yango abalaki ye. Déjà vous accusez indirectement votre frère. Ben c'est pas une façon de côté la frère naé. Ça c'est pas une façon. Ça rappelle des mois là, moi ben de moi côté la ndekone mais akia fingi pour ngo bande ko ya basi balinga bande ko mibali ti oyo na nzimo ngo yembama pe na kati wana ndekona yo soki ba beba na ndeko mo azali mwasi na ye tout monde a partie à la plus famille na yo ba côté le famille na ye ba côté lié c'est comme frère le loto yamba nzambe omoni même ata lobby soke et pas baluba Chiba ou zalaki ok pas ya bato bandundu bakinchudi ezalaki ok na ba chaque coin ezalaki na ba biloko wana jusqu'au jour d'aujourd'hui eza
mais yonanga to fandi awa na Kinshasa so sali constant ça ne se fait plus remarquer. Et ça remarquable était pourquoi Eli Kolobate que to bosani coutume na biso à lobby. Mais au moins comme Bato Ebele le loba comment beaucoup plus concentré na makambo etali ki bonzambe ereyaka et face à makambo na nyonso. Babiloko oke bandeko ya basi balingaka basi bandeko na bangote. Ezali biloko akala mon frère. Aujourd'hui tozali na nzambe. On prie babiloko akala na fo kende. On ne peut jamais koya kokote la ndeko na yo tout en insultant l'autre. Impossible. Et ça, le Kolanga Ivipan. Moi, je fais la promotion de Maman Bellevie. Je fais la promotion de Maman Dinana. Je fais la promotion de Maman Ursile Pechanga. Je fais la promotion de Maman Top. Je parle de fois na Bakombo, il y a Maman Wana. Mais na Fandi Boy na télévision, na bandi ko finga par exemple Maman Sila. Na Fandi Boy na télévision, na bandi ko finga par exemple Maman Kalunga. Na Fandi Boy na télévision, na bandi ko finga peut-être Papa et Lombe. Je fais quoi? Nazo défendre ba maman wana te, nazo teka donc image na bango te, nazo exposer nde ba maman wana na ndenge ya mabe indirectement parce que ce que je fais avec Sila, ce que je fais avec Top, ce que je fais avec Maman Kalunga, nazo na facilité ya kobimisa buzo bana monoko nanga pour insulter Maman Kalunga ou bien Maman X ou bien Maman Y, je peux aussi le faire avec les autres. Comprenez? On ne peut jamais kokote la ndeko na yo po ya o exposer Oyo azali une partie ya ndeko na yo, une partie ya vie ya ndeko na yo. On peut pas kokote la ndeko no na bandengo wana Yves. En tout cas, c'était une erreur. Maman Pela, c'est une maman que je dois beaucoup du respect, ma considération est belée. Maman Ozaka na mayele est belé mes côtés kuna en tout cas peut-être meka ki kosunga maman te et ça pena kokote la vie de loin te. Et je ne pense pas aussi que vie de loin a kora ki kosepela parce que j'ai reçu vie de loin l'année passée. Et bonne année, diplôme d'état. J'étais aussi avec maman Justine, Nayama et madame Sarah, na Lembawana. Ok. On a parlé avec papa vu de loin. On a micro nanga loba bachele poison plus de 3 fois. Et 3 fois on a bachela et pas ba comédien. Émission dans beaucoup na chaîne nanga ou bien la chaîne de maman Sarah, vous allez trouver ça. Bachele poison plus de 3 fois chez le comédien. Ba comédien oyo bazali bande konaye. Parce que na toute la question pourquoi à s'affiche à Kalisusu mingité na ba comédien. Alobi ba comédien ba luka ko bomanga. Lokola le bon Dieu a sauvanga batika la bande konanga mais ndenge tozala kanalisanga wana totika la oza susu bon. Yango na ba théâtre za susu te comment plus gag. Voilà donc na koma plus matanga na ba fête alobi kutu ba matanga nde na kindaka mwa mokie mais ba fête na kindaka te parce que to kende fête toke pour na koya ko sepelisa ndeko. Or certaines personnes bazo koya pour na ba objectif amabe pour nuire les autres. Bon. Voyez. Alors cette personne wana obino boyebi déjà que ba comédien bandeko ebele bazoki ça y moi trop, azoka moi trop, alela moi trop. Est-ce que s'il y a un problème obino boyoki sur la place publique au lieu ya ko s'attaquer na ba incalcitrant ba o bazoko finga ba papé lombe ba bazoko finga ba maman Top ba bazoko finga ba maman Olive ba bazoko finga ba comédien ebele au lieu ya ko s'attaquer na bango. Mais vous allez encore venir pour s'attaquer na oazalaki moi si yande konayo. Jusque là, yonanga nous sommes conscients que notre moni papier moko boete oyo eza signé par vie de loin qui veut dire que a signé divorce yé na maman mata divorce eza nini. Jusque là je ne na évité ce qui molowa bobino bato boboye ba mamango moi mingi. Est-ce que vous avez déjà trouvé papier moi bongo? Non, c'est pas bien, papa. Voilà. C'est pas bien. On continue comme ça, to Chitaranabi se peut. Atoya Sali, azana un vrai Ndoumba. Mais pas de comme moi, il parle de Marana, il parle de oh, mais. Kasi Ndoumba, Mais pas de mobile à des virgins des musiciens. Ah, mais si vous dites que mobile à des virgins, gardez bande. Yo comment on a été mobile moi papa je m'excuse je suis déjà marié. Tu as ex naïe semblerait. Mais ex c'est que mobile naïe. Bon il y a la virginité wana. Ya ngwa zongo là. Ta ibrato kwa tena ndako. Ko banda ibrato à des virgins na aneni. Si évidemment on va les mobile. Ça na pose non pardon. Na limbola. Na limbola donc lo moko. Vous savez Ipatos yango no loba awa. Chers confrères, nous devons faire ce travail. Et aussi les comédiens, vous devez fixer et définir bien vos objectifs, surtout lorsque vous passez à la télé.
Pourquoi aujourd'hui les comédiens passent à la télé pour abana koloba pour un problème kaka yande kona yé comédien ou comédienne? Pourquoi ne pas parler de votre travail? Pourquoi ne pas parler par rapport à métier nabino, par rapport à obligation nabino, par rapport à oyo ozanango? Aujourd'hui maman epela soza maman epela eza pour na ba insulte te. Eza pour na ba émission na bisoté. Eza pour na te faut à côté la papa vu de loin. Eza pour na te pour afinga mutu mombe pour bachayeka. Epela aza epela parce que c'est une dame, une maman qui a travaillé et qui continue à œuvrer. Elle a tous les atouts, même sur le plan intellectuel, à l'équipe, bamiba les belé, il y a théâtre. Mais quand on vient à la télé, papa, bilo misusu, eza soni nabo soto. Omoni ko prononcer en même temps na monoko, ezo za la kilo. Babiloko mama azoko bimisa. Na ko condamner mutute, mais le monteur ya émission il fallait akatango. Il fallait pas donc aller kisango. Parce que ça touche indirectement la vie de l'homme. Est-ce que toi, aujourd'hui, on peut parler de la nudité? Il y a maman, moi si il y a vie de l'homme, sans pour autant, bâton en zoto, il y a vie de l'homme. Tu peux penser comme ça? Preuve, Ndeko, Abando Loba, il y a Afrique du Sud, celle qui avait fait quand elle faisait ses émissions, elle s'attaquait à la femme de vie de loin et puis en même temps elle s'attaquait na kulutu na biso vie de loin. Je même cette vidéo na tia émission na donc pas nango elle s'attaquer na bangomi balé. Est-ce que c'est important? La vie privée de maman epela, est-ce que c'est important? Toi y a la vie privée de maman epela na télévision. Est-ce que c'est important aujourd'hui? Ngai nde naza boye na boyani na mwasi nanga mika ayena yango na télévision po bana bazwa nini? Po baye batalaka biso ba copier eloko nini? Po baye bakoya na chaîne na ngai ba retenir eloko nini? Moi-même beaucoup de choses que je fais, confrère, beaucoup de personnes balobaka que mais toi tu restes avec maman Sarah patati yo o defendaka belle vie et pas belle vie pe batu ba fingaka. Mais so landi émission na nga du début jusqu'à la fin. Na souka ya émission au comprendre que non et moi non il fallait na la peine émission na. Donc tu vas récupérer quelque chose. Même inviter ceux qui oyé na plateau nanga. Donc RIO aussi sa émission donc on félicite nga Noko. Merci beaucoup pour na Osali. Je venais de recevoir Luka. Il y a Simba. Vous savez que Mikolo yo bango batu bazana actualité et puis Luka na ndenge aza ceux qui na lobi na sala émission na ndenge pena ba frère misusu basalaka elinga ki ezala ba scandale. Parce que nalinga qui n'a poussé à bimisa makambo oyo akoki ko bimisa te. Mais si je sais déjà que c'est quelque chose qui va nuire et détruire, en tout cas Ipatos je na kolingate babiloko eleka. Déjà quand tu dis excusez-moi au dévierger, il y a des viergers, il y a salier boy, papa c'est la honte. Ça fait pas la beauté. Papa, ça honore pas nous les Africains. Voilà. Patient, il y a Kolanda ba audio hein. On continue là nous na ba audio oyo. Va se pratique dans Balanda. Pasteur de la foi, azana no ponami parce que banda biso to banda ko sa ba théâtre banzonzi peut-être bon bazala te. Nous avons joué un pasteur de la foi en 2001. Alors toujours une initiative prière. Nous avons déjà au la pasteur. Donc ce qui a ça qui non mais en tout cas nous on peut se limiter là. Voilà. Ma santé nous sommes la vie de loin et Seigneur zaga munene boyete pour la monter. Muta banaka muke pour munene. Soko tali na chic sortant to banaka video zaga munene ta. Muta zaga munene ko ezali apona jani na shogu na sami mokili. Video ezali na normal taille mokiboye. Si ma makambo zoya santé zoya tant malade de koti faut muta diminuer ngapo na yesu munene boyete na yeko munene o aparve malade de mina nzoto mais tant malade de koti ameli bakisi awobika ndenge ni tant moi ça ça addict na katanda kwa libala les appels en réalité quoi les réalité moi ça mabe moi si ndao awo mamobali yebi ke soko bali moi si na yo ozo matana na mbeto na yo ozo la miso nzambi soko azo bima libanda zo lokayo au lokayo ils ont malchance ya mabedo na ente. Voilà la moi c'était partout au Kende. Mon père m'a dit soit et pour ça moi ça dit terre. Nous on a qu'on les foko. Alors sokole. Faut sokole va sungaye. Oh, vite la profiter, vite la envie. Bon sokole point. Atene ka bongo. Ndako tia na on sa maman. Sa maman bana bazade bana basima kola.
maman kuta oya lilote avant maman ya photo kota ba veille de prière photo italisa photo italisa to lukata na sanza moko ba isa kota mwazo yo nde to yemaka na tanga kala les jeunes marins qui reviendront des guerres qui ne reviendront des guerres ya liberté tout ya buzomba mwasi pena ya mwasi na âge ba otangela yona soka za na 23 za 27 ans akosa kinduma bongo ta il faut avoir peur parce que na wakanga ki za ba landela ki ye ba moni pena ba preuve pena ke ba moni ba preuve yango wana video la moni ba preuve na ba téléphone masolo nde basolaka ninga kina na yeko kova na boîte ko s'amuser chelele ya mwasi pa pamba c'est ali ke mutamta utina na kuna bango autina dans l'éducation de base aux parents d'ailleurs ici. Alors dans le théâtre, voilà, vous avez suivi et vous avez compris que Makambango, c'est un peu compliqué. Alors, Kolanda déjà, maman et Pila, déjà aussi, ça n'a pas awa. Ruko lobati suni na bande wata la biso pour que to chité, na nyoso lobi awa. Ndeko tadi ngala pa. Ame Pele azali artiste munene, comédien munene mboka na biso. Ton message na bango bongo baza mo ebele wazaka déjà devant la caméra baya kapé na bango mo bomoni flamme on sentit pena que makambo eza pena donc voilà mais Kolanda déjà ba dire oyo pour na vie privée ya couple vu de loin en tout cas confrère Yves Pan c'est que je dirais au départ si je ceux qui te sali analyse oyo tous en a besoin, ça ne veut pas dire que nous encourageons, les femmes au bazo tambola adultère. Basio batrompa me bali na bango, ozananda kwa libala, mais ozo kenda kobota libanda, ozananda kwa libala, tu fais de n'importe quoi de bêtises. Côté kuna, je suis tout à fait d'accord avec maman Epela. Je suis tout à fait d'accord. Ces conseils, c'est bien. Parce qu'une femme, moi, si azali lokola nzambe, yango o monaka mutu ayebaka mwana izalaka nzambe na moi si un point barre. Moi, si déjà a comment partager ses sentiments avec des hommes, azalaka iso sur moi cité. Moi, si déjà nzoto na ye, ba comment komona ngo na mutu apesela mbongo na mutu apesela mbongo te par rapport à un sentiment, ce n'est plus une femme. C'est un bon conseil pour esunga ba mama o bazali na infidélité wana batika yango. Lorsque on aime un homme, lorsque olingi mobali na yo, c'est-à-dire olingi na malamu na mabe. Mabe wana elinga kakolobate kaka ke no mbongo ezanga peut-être même si au lit cet homme n'est pas fort, tu vas supporter ton homme. Mais place ezokoma mabe mon frère, c'est lorsque on insulte, c'est lorsque on expose cette maman, c'est lorsque bazo exposer la vie de loin et puis son mari, ce n'est pas bien et puis sa femme, ce n'est pas bien. Mon frère, nga na otikala ko sepela na ngote eza lokola nga ex na nga mobu yo Yves Kande tolia kana yo des fois fufu oleki na télévision oye obandi ko lobake ex wana tadi azandumba yo na nga to yo kanate. Donc toko yo kanate et même ataka nde na zala kana ba copine boy que non tu viens toucher à mon ex. En tout cas yo na nga to yo kanate ofingi ye to yo kanate parce que je suis passé par là. Je suis passé par là, ceux qui donnent des poison, j'allais mourir. Alors, respect nanga, respect à ndeko na yo, il faut qu'on couvrir kaka mabe, même ya mwasi na ye. Beaucoup bene na ba téléphone, il y a des téléphones. Ba yebi ndaku, il y a vu de loin, ba yebi numéro, il y a maman Mata. Ils pouvaient aussi aller parler avec leurs frères. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous naye na nziria wanaza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui kokende bezo oui tika sokoza na Sainte-Thérèse le seul et l'unique comme ça oui.
station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si manyango. Exactement. Mais ça ici ya kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va pesa kiwana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, jibe service. Poso mwindi. Mais makanisile bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le roité, on va s'attendre au biba. Il y a un gros JB service. Et Zakaka, on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingite, Mokili Mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc, à Longo de Bissopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voiture. Oh, bah ça va me la métier. La métier la poteau. Place, il y a série, il y a Kotamilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyberservice. Et ça, combien t'as toujours. Frappe finale. Frappe en retour. T'inquiète. Lorsqu'on vient avec des choses sensibles dans la télévision, il y a aussi la justice qui est là et qui statuer sur des problèmes et des situations pareilles. Donc, moi, pour Nanga, ce qui est solo que maman Azali déjà interpellé, elle a une façon, il y a peut-être que les choses, elles ont peut-être une façon. Il y a traité maman Justine, maman Epelazaka tata mwasi ya bana na yo. Ce qui au kangeli ye motema et sala nango pena et loko pena ya malonga te. Okonyo ko la tata mwasi ya bana na yo pour rien. Bae oyo il fallait ko luka pena ko kanga. Eza molongo o babanaki otanga ba camarade ya Ibrator nande ko na biso a mwasi oyo ayebaka ba vie ya bino ba comédien na basi ya ba comédien nyonso. La meilleure chose à faire, c'est de chercher. Il y a un réseau oyo ebimi sakamakamou ya ba comédien nuit et jour libanda. C'est la meilleure façon pour arrêter l'hémorragie. Et si longtemps kaka bango moko ba comédien, ils sont derrière le bêtise. En tout cas, ils patos tokole mamingongo et kaukabiso. Voilà. Ben si maman Epela, Lelo a s'excusé, a signé pardon, la couple vu de loin. Est-ce que elle sera pardonnée dans ma harmonie surtout? Par rapport à pardon, le pardon est une puissance qui libère et tout en sachant que maman Epela na vie de loin ba outil groupe moko bazali donc à koki ko pardonner et j'en suis sûr aussi si seulement que maman Epela azali interpellé, je pense pas que maman mata koki ko sala yango sans pour autant à consulter son mari. Ok. Il faut aussi que ça la moi donc analyse wana. Peut-être ceux qui mobali alobaka NON azaline de kolanga moi si okoki ko memaye et pas il y a bazuzi te na benga na solana peut-être elingaki ko autre chose. Donc ko ça les maté mais ce qui est commis ndenge commis celle d'essai et na kanisi que la justice aussi des fois éthique la batu pour que ne go solo lango en famille beau s'arranger et puis le pardon est une puissance qui libère. Naïbi que maman Epela azani na problème na batu na mitema ceux qui a sengi pardon à quoi les capé même la télévision a sengi pardon et ça la nango le côté mais tout ça la kamakamute pour lobby to ya osenga pardon. Voilà. Pour en finir juste un petit conseil na ba couple marié na ba jeune fiancé na bande connue surtout wana peut-être bato qui ne peut na cas ya makambo toujours le bela awa ya infidélité ya ko bimana banda ko tonga pe ezoboma pe mabala moi le belé et puis na système que ceux qui peut mobali aza forte
Alors, football ou remède mon pour nous sur mibali na bino, biso mibali tu travailles belé toute la journée. Depuis to bimitongo. Ni tu na to lié te depuis mais qui dité na biso non to lié te mais maman ba lié ko les biso déjà ba mali les obeta bango tina. Donc voilà, bazo mela bazo wana ndé mali les obeta. Pas l'avantage à makasi, on va aller ramener ko les biso. Ngai na mabalité, c'est que donc ndako ero si aluka moi si te bongo te ndako ezo malili yango moko. En tout cas s'il faut un petit conseil na ba portugais un conseil déjà l'infidélité est à la kamala monter pour une femme. Bon, pas seulement pour une femme, même pour les hommes l'infidélité est allée malamoté. Mais moi toléré quand même. Non, ils ont toléré moi. Non, pas même pas moi. Yves on rencontre donc le quanté. Oh yo on a besoin te basala yo ne fait pas aussi à l'autre papa. On salombo maman balanda balingo mingi. Non, c'est pas question que ba maman faut balinga mingi yo tuni conseil tika na pesa conseil. Comment ndenge nini yo ozoko déplorer na comportement ya basi ya mabe olingo côté la bandiko na bino mi. Ezalaka bon yo za mobali. Non, mobali ndem ta pesa ka moi sinde azwaka. So na mo pesi na mo zui. Kasi conséquence ngwana trop de kopesa mo Congo siliti. Na kopesa na sens ka o wana yo. Mais c'est ça non, na sens wana pe kakati. Donc mobali nde ataka na pouvoir likolo ya mwasi. Alors mobali akoko kenda ayebi nini ya ko gérer nini ya ko ça mais moi si je reste na ye na makambo wana surtout pe ozoloba eza ma compliqué donc tama ba ozwaka so ozuli tia mtalibando ina ona ndako moi te ko bebi si pale yango yo ye kasi bukauge koti c'est papa eza vice mais mobali qui a tiginde te yo érotiki il faut comprendre tu sais lors il y a action wana et ça les macages je ne vais pas amener les gens trop loin ezali na ba secrètement au donc et ça les macages de part et d'autre. Même si vous avez, même si on a des protections, le préservatif que nous appelons tous, même à ta il y a des sécréments où il pas moi c'est côté pas mon bali et bimi et pas mon bali côté et pas il y a moi aussi. Ça c'est et puis et d'ailleurs ça les maravas déjà voilà donc besoin qu'on partage déjà déjà beaucoup mis en contact même à ta avant excusez-moi le terme cette émission Banébélé voilà même lors il y a peut-être vous voulez avant même la pénétration chers confrères avant même ça non nalobi mabete avant même ça s'il vous plaît mon frère il faut avant même ça tu sais mabe ekota kanavia mutu par rapport à ndenge asalite mais kasi par rapport à intention. C'est-à-dire déjà nga na komi na sentiment moko boy. Donc sentiment wana eza pona être cher mo boy azali boso nanga mwasi o azali boso nanga na komi na sentiment na yeto bandi déjà au sa nini wana okangi yeye akangi yo bo bandi o partager même sentiment avant que vous enlevez les habits. Sachez-le bien qu'il y a déjà la transmission des esprits. Cet esprit qui te pousse à avoir sentiment et pas à moi. Sinon, esprit ils ont poussé moi si à avoir sentiment et pas à mobile. Esprit on a et sangi si bino. Beaucoup déjà liés. C'est déjà mon vieux nous la coûte déjà. S'il vous plaît, voilà. Je vais finir. Et comme déjà ma bé. Même papa est ok kaka olongoli. Ba misusu donc non. Moi d'ailleurs je fais pas ça. La femme seulement va me toucher quand donc elle me touche et puis c'est tout. Non, du fait seulement il y a qui t'attire na yo ton intimité. Moi si mon sous soit mon yango simbiango et ça déjà beaucoup na esprit moko. Donc ce sont des choses que nous ne pouvons pas encourager. Même si chez la femme. Tous encourageant plus dans moi mobile. Non frère. Mon frère Yves, ma beza, ouais. Ma beza, en tout cas, non. Ate bisobi ma beza, en tout cas, papa bosala bwana botika. Ezali ma beza. Papa la bino wa, mais ici milango te. Papa, ezali. Parce que ngala patron na suka, c'est de keboya wa. Mais conseil ngo na conseil. Comment la conseil à. Voilà, en tout cas, nous devons arrêter avec ce genre de choses. Ça permet pas. En tout cas, que Makambo Ebele est avancé. Déjà, Kindumba, il y a papa ou bien maman na kati anda écoute ça ka babiloko
ndeko nanga Yves auti oloba awa blocage ekota sécheresse ekota makambo mabe ekota bana même bakozala na santé ya malamu te. Alors beaucoup risquer de perdre bango même. Voilà, beaucoup perdre peut-être bano yo bozu ngo na pasi mosala mo bozu na pasi. Vaut mieux de ne pas être en couple, vaut mieux de ne pas avoir une femme oyebi kazam mwasi oyo o honoré pour obana konyo kolaye. Le femme s'il vous plaît. Mwasi ya libala azalaka na ba camarade ya ba célibataire te. Mwasi ya libala akotaka muziki te o mobali na ye ayebite. Mwasi ya libala akendaka boîte te. Mwasi ya libala azalaka mutu ya ba pétage te. Mwasi ya libala azalaka mutu ya milangwa te. Et puis mwasi ya libala azalaka mutu ya milie te. Même ata ozaki mutu ya milie. Mobali azio na nzela boîte, na nzela bar, na nzela ya bekiri moboye. Mais lorsque mobali kaka alongoli yo na kati ekiri wana, ça veut dire eza lokola message le bon Dieu vient à pécher yo na place mobo de zala qui peut-être qui pouvait encore tenir des mains alongoli yo kozonga lisusu te so zongi, c'est-à-dire kozonga même 5 ou 6 000 fois ma bec ndenge donc aux alaki. Alors le femme mariée vous devez faire très attention et qu'on a la malamouté à chaque fois ba maman na biso ba papa na biso bazalaka exposé bon ça sera pas quelque chose de bien. Voilà nakanisi on est na kosuka na ngai. Voilà, merci Tadinga la pas la conseil na eu juste pour na couple donc alors je crois bien on juste lobby awa bomoni amabe bo commenter et puis bo sungi biso pe na ko baksa oza comme conseil na mino de plus surtout plus na ba femme mariée. Alors ndé na lobaki awa basi esengeli bozala angele yo pe ndeko za na mobali na yo ya malamu yeba ko protéger ozana mwasi na malamu kotika kai na liberté tango nyoso te ya pe na ba jeune fille ezo sala mama be ba jeune fille le pe lisusu bino ozana 20 ans Android de belé voilà mwasi azana 20 ans abimina 5 mibali 15 mibali 5 mibali 6 misu ba bimana ba papa ya ba 65 ans il y a plus rien là-bas il y a plus rien donc ozomona ke makambo tellement mabe alors bo sala effort wana ya cause un esprit au biso to kolela na habité biso so na oyo na ibindo to moi si peut-être na âge à 22 ans à l'époque vous imaginez félicitations voilà na sisi humanité na ngande na yo yeba moi si lelo ba jeune oyo na biso ya lelo 18 ans papa 14 ans et belé ozomona ça fait très mal alors ba papa vous veillez vraiment makasi na bana na biso vous veillez makasi na wale ki nemso surtout ya basi tozo mona ngo ngala uti Dubai ya wati na moni ndeko moko ala singa liste masa mavana na Dubai la sipso na liste ya ba jeune fille congolaise quinoise o batindi na ba photo na bango ba ya cop veut dire ba ya osala cop a kindumba na Dubai ba no telema na ba boîte de nuit na ba vitrine pour ba teka nzoto na ba photo et puis bana ngo baza bana libana te bana ya ndako via ba pressé papa totali ba photo beto leli via ba pressé na sima wana yo lokolo balite goya pe na sima obimi na ye nzamba sunga biso to ba marié donc voilà ça n'est fini chance biso to ba marié pour ba marié beaucoup la kila biso mais bino ba marié ba ça mur biso bosala nous vous les mariés ba mon mur biso bozui déjà le moment papa bino si bo sala choix na banda mais ba choix na bino banda kona bozo tonda te bozo ko bebisa choix déjà bebisa na ba moyo ba ngona na basi na palais ba junior audience bango wana bana basi na ba palais olobi azana basi moi si na palais mais c'est ça il faut bien préciser yonde luga moi c'est ça la choix tokomi na suka je crois bien ba ndengolandi biso to bando sala ngo bobo mesano comme disent les Quinois pour que tout puisse rabino toujours l'information na oyo tozana ngo na deux chaînes différentes oyo c'est pas promo 243 et puis Top Média tokutani barasima merci na Mika Badji de la caméra ça n'est fini pour aujourd'hui bye bye à la prochaine fois merci